Merci mingi. Nazongisi matondo epa ya Papa Mfumambanza na mokolo lelo komata kati na siko epesameli moto nyonso te. Soki Papa Molimo Mosantu apesi ondingisa te komata te. Nazana esengo po Papa Molimo Mosantu ayebi ngai. Oyo nazaki yango koloba mpona mokolo lelo pour la journée mondiale internationale il y a personnes vivant avec handicap et ça mokolo oyo bakokisi 30 ans il y a existence na bango depuis 1992 oyo zwaki likanise pa ya Papa Dangenda 30 ans bakokisi yango mais nazana esengo mingi ya koloba ete nazwaki temps ya koluka papa ya kotambola partout nakendaki na Lubumbashi ti na prison oyo nga namonaki na prison na Lubumbashi balobi na ngai papa azali awa te. Depuis 1951 na 1951 oyo Papa Simon Kimbangu aloba ete nazozongisa molimo me mokolo nazozongisa molimo nde mokolo nazokobota masusu na nkamba mpona ngai esalaki ngai esengo nazongaki susu awa na date ya le 19 janvier disons mars 2021 oyo nazwaki okazio kokutana na papa nazwaki mokano ya koloba ete nakutana na bandeko na biso a personne vivant avec handicap nalobaki naza na yango te mokili koyokela o mawa eketambola eyokela o mawa koloba ete a mawa mais soki mawa ezangi accompagnement eza mawa te mawa fo ezala na accompagnement yango oyo ntango Papa Molimo Santu ayokelaka motu mawa ezalaka na accompagnement na yango epesaka solution nde esalaki nga pasi ya komona bandeko na biso nalobaki naza na yango te me na mwa ndambo naza na yango nakokabola elongo na bino malgré na mosala na biso tosalaka baavocat j'étais vraiment totalement touché tina siège na bango oyo nazalaki na yango na ye napesi bango nalobaki ete na dage moko elobaka vaut mieux olakisa nga ndenge ya koloba ke ya kopesa nga mokolo nyonso napesaki oyo napesaki po te bandeko na biso oyo bandimi koloba totambola na bango elongo na mokolo lelo na profite koloba ete na 30 ans existence molimo lobi na nga nazomona 30 ans te nga nazomona chiffre 3 chiffre 3 oyo Papa Simon Kimbangu asalaki 30 ans na prison tomonaki kaka chiffre 3 Papa Simon Kimbangu atika bana misato oyo boyebi na kati ya bana misato na bakombo na bango na kombo nyonso ezalaki na 10 chiffres esalaki kaka 30 chiffre 3 na 30 ans tomoni mpe chiffre 3 mokolo mpe Yesu Kristo akufa kaka na 33 ans mokolo asekwa ezalaki kaka chiffre 3 c'est la divinité c'est l'unité na profite na koloba ete na bomoko nde nyonso esalamaka mais ya kosala nga pasi susi ya koleka ya komona bandeko na biso vivant avec handicap surtout bana lelo ata tozoseka mais espoir na bana vivant avec handicap ezali te mpo namona yango nakenda mwa mitelengano na mboka ya bakoko na ngai kotala koko na nga koko Pierre Lubienga azalaki moko oyo asalaki 30 ans na prison ya Lubumbashi avec Papa Simon Kimbangu nake kotala ye kozonga na nga nakutani na mwana moko na village natuni ye me yokei classe talobi na ngai nakokende ndenge nini ntango nyonso soki nazokende classe soki mbula ebandi kozonga na ngai moto akomema ngai azali te. Ça m'a touché totalement. Pensez maintenant avec, dans les cas sous examen, Tina 2030, Tokozana, combien il est très handicapé. Parce que pour ça, mes conditions sont madame. Yango na profité koloba et pas yanzambe na biso awa na matine sikoyo bolingo ezali ya kolsenga et pas ya papa pambola biso bana na yo
poto sala su ya mingi koleka kosunga ba oyo baza ya mike surtout bana baza na condition ya kotanga te. Peut-être papa soko pesi biso bana na yo tokozanga kosala ne fisque ata internat ya ba personne vivant avec handicap te. Na place baluka kesika kotanga papa na laki na kosala yango. Même internat ya personne vivant avec handicap. Pote bana na bazo occasion ya kotanga. Pasi mingi na motema. Mais na yebi ete nazali bosu ya nzambe na biso azan likolo koloba. Na 1921, le 6 avril 1921, tango papa Simon Kimbangu azaki molimo papa ezalaki na kati ya nkamba Jérusalem, moto nyonso azalaki awa ayaki mpona kozwa kobimana aza kozwa solution. Papa oyo mokolo ngai mibale na tie ya deuxième fois na ye kati na nkamba oyo na yebi te kobima ngai awa na kobima boye te parce que mosala ezali mingi ya kosala surtout mpona bandeko na biso vivant avec handicap. Nalobaki nazali partenaire na bango ata nalali nzala bango mpe bakolala nzala me naza yango ya mingi te. Papa nasengi omona ngai nayebi yeso omoni ngai mpona sunga bango ya koleka parce que pasi ezali mingi. Rien n'empêche ya kokangisa meme mituka oyo ememaka ta baoyo na bavillage korassembler bango mpo bazwa occasion bana wana batanga me makoki ezali te mingi ya koloba ezali te. Nazongisi matondo epai ya papa et je vous remercie. Tika totonda message si apesi biso na komisa tabu na komba tata ya mwana Molimo San. Merci tosengi représentant ya Ville Sainte papa a continuer suite ya programme. Merci. Toka muna mbandu ya ntete na teye uono kiki mbandu ya nsilulu tina tulombele kwa sidi tutata mwanda vile la watu tela mana betu banta kufana kiambo tefaki. Bambula bato baya ose
Sedito wanzambi to beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa. Tusamba entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwa nzambi wa seditu ye untwade wa mwanda velela bika wakalaga yetu tuka kwa yelemu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mola mosante tulandaki matei na biso. Tata pasteur mtateya kibiso abandelaki na banzemba bayuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyokaki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika. Tata nzambe alingi biso mingi, biso tolobaki tozali bana na mapamboli, tolandi oyo bauti koleka awa. Tata na biso yalekaki awa liboso mwana nkole likambo oyo asepeli nango alobi bakosala nyonso ete bandeko na biso babibosono tobongisela bango ntina ezali. Totali mpe mokonzi na bango makambo alobi eza bongo basolaki mingi na bapapa e ba promesse ezalaki mingi. Tata atiki biso badosie nyonso wana tozwi yango ntina ezali. Omoni ntango papa Simon Kimbangu abandaki mosala na 21 bokasi oyo alakisaki bato nyonso bazalaki koya na bango awa, ezala bibembe ezala malade bibosono bazalaki koya. Azalaki kobikisa bango na nkombo ya nkolo Yesu oyo amonaka te, soki na ye moko abwaki na se ya mabele asali potopoto afini misu ya moto wana tini na ye na mai ya nkamba moto aza komona. Oyo alobaka te soki abengika tata, tata wana azwaki tata, mama mama directement bandi koloba phrase pe salami. Soki mwana abotami abandeka na papa simandeka kobenga mama, mwana wana bako phrase kolanda esili wana koloba bien. Oyo azotambola na nzete batieka loboko atelemi na ye. Ntango bamama mikala bayaki omonake bato nyonso baza koya na banzete, meme na 21 banzete ezalaki kotikala, batelemi libela baki libela. Biso toyebi ke makambo wana ekozonga, biso toyokana, toza na bolingo mibeko misala toyokana, tokangama na likambo ya tata nzambe. Ntango wana eza ekoki makambo ekosalama nango, eza bilaka bapesaki biso. Telemelaka esika wana otelemelaka, sala misala nayo ndenge osalaka misala. Makambo eza koya liboso ya minene minene mingi balobaka ke makambo eza koumela. Soki bapesi yo nano permission te tovandi kimia, soki bapesi permission te tosalaka. Tomoni batata baza kosalisa biso priere mai ya nkamba, fumba longa osimba yo kambo nyonso esili. Na ntango toza kozela makambo oyo ekosalama, mvwala lolendo ezali. Soki ebaluki kaka les 4 coins du monde,
bato nyonso ye na ye awa te me esika yo ozali obiki tozozela kaka ndenge nkolo yesu alobaki 30 ans nano ekoki te mama na ye alobi masanga esili sala mosusu ye alobi mwasi ntango nano ekoki te me fin de fait asalaki yango esimbaki na oyo bamelaki liboso ezalaki bololo me kolosi oyo asalaki elekaki kitoko bato basepelaki ke balobi kala wana ozalaki wapi me nalobi ntango na ye nano ekoki te 30 ans esili 3 ans nde asalaki bamiracle nyonso asalaki ndekelakisiki ntango ekoki mingi toza kowelela vada tranquille likambo eza nano na nzela elobambi nano te esalami nano te bapasi na biso ekosila mpo bible alobi bongo molimo ekozonga lisusu ekoya kolamusa bato nyonso oyo tobunga nzela oyo tozali ke tozala lokotala nini bato nyonso makanisi ekozonga esika moko bebe ozalaka wapi nakala papa kimbangu so asekuse moto famille esiliki eza mokolo eza mwanguke oyo basali likambo wana bakosepela te me lelo oyo bato nyonso lelo soki moto alambuki te mpo nani alambuki te eza bango bie bango te biso nyonso tolingi tangoka me soki makambo wana ebandi kamba ekotonda na bato ezala ozalaka na poto so ekufi bembe wana fo yeya kaka ozala wapi na baprovince nyonso awa ekotonda nzambe alobi bozela nano akosala makambo na ye oyo ezali ke libela pasi ekozala lisusu te yango wana batata na bamama bandeko na biso tozoya nkamba ntina ezali tobongisa en même temps biso tokotika bino te mingi batangi basalaka te mingi bayebi misala na maboko basalaka te mingi tozaka kovanda kodebrouye kaka me biso tolingi tosala likambo oyo kozala ke ozala na Angola ozala na Brazzaville ozala ozala soki wapi programme oyo tokosala na RTC yango ekotambola partout mpo tozangelaka eloko te yango wana toza na ya mingi te oyo bosengi na oyo bosengi te nzambe asunga bino kambo nyonso toza nango mposa esalama na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimyoyo bojali koluka ejali nanga ikimbangu masobo jali na yango posa ejali seranga Merci beaucoup. Kombo na ngai ezali Monsieur Maître Magui Makese, nazali avocat. Nauti na mboka ya Kisasa. Toye awa na invitation na Nkamba. Na manifestation ya bandeko na biso vivant avec handicap. Je crois que na kata manifestation toye to profiter mbala moko étant que ma partenaire de l'association Oyo internationale la personne vivant avec handicap Ashaki
ya église Kimbangiste nde babengisi biso toya awa to participer na journée lelo mingi toyelaki awa ezali po toyeba koexpliquer personne vivant avec handicap azali nani azana ba difficulté nini parce que mingi tozomona na ntango lelo tomonaka bango na Kisasa ndenge basengaka na ba boulevard ndenge basufraka mais mingi bato soka tali alobaka ka mawe aleki mais biso na Codis na association babengi Congo dia Sikama en sigle Codis biso toyokaka kaka mawa te mais toyokaka mawa et puis to accompagner kango na action ça dit tant toyoki mawa toyepe to assister bango na ndenge ke to accompagner bandeko na biso na litio bazana yango tomona mingi basengaka mais bango alobi na place to sengaka bino vomie bopesa biso moko toyeba ndenge nini tokoki koloba mbisi nde toza vraiment ba partenaire na bango numéro 1 tozalaka na bango soki Codis alali nzala Magi Makesa alali nzala bango pe balali nzala vraiment tozalaki bien accueilli tozalaki pe na maloba o tolobaki na kati ya église bayambaki biso topesaki pe discours et discours wana eza na misala nango esalaki bato pe bayokaki biso malamu mais loko na kosenga nazobenga na ba partenaire mosusu ezala kaka biso te boya bo assister bandeko na biso bazana ba difficulté mingi bazana surtout na bana bazana négligé parce que bana wana bazana ba difficulté ya kotanga même na ba province bazana ba difficulté au moins na longa village mususu akende tanga na village mususu okomona azana difficulté surtout na kelasi ya mcheza ezaka na moment ya bambula moyen à déplacer zalité tantôt azokende classe mbule bandeli apoleli wana moyen matisa montagne zalité yango biso na Codis tozwaki décision tolobi ete to accompagner bango pona ko créer internat ya ba personnes vivant avec handicap. C'est-à-dire bana wana kolongola bango oya kotia bango na internat parce que moyen à déplacement ezalité po bayebaka kozwa formation na kotanga ngonga ya vacances nde bazongi na ba mboka na bango bien na bandako na bango nde ya mutuya tozalaki na mais à part ça après avoir participé na manifestation en tout cas toyambamaki epai ya papa Mfumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani le père spirituel de l'église Kimbangiste ayambaki biso ezana masolo to sololaki na ye oyo alobaki ezana motema on était bien accueillis apamboli biso alobi bana bokende liboso na makanisi oyo bozana yango ya malamu toyepe na visite tokutanaki na autorité nyonso ya église Kimbangisa toyepe ti na mausolée ti na Kilongo tokoti oyo tomoni kuna tolobi papa Simon Kimbangu azanzambe tomoni ya mingi oyo tomoni tokoloba ya mingi te me tobeleli pepe tobengi bamisusu boya komona biso tomoni po soki tolobi bokondima te me soki yo moko ye komimonela na yo obénéficie ngolu wana grâce wana ya kokota na kati ya Kilongo. Je crois que ta vie et que vanda et que demeurer ndenge ezalaki te liboso il y aura un changement et puis changement ezokota sur les champs. Alors yango to invité ba oyo nyonso nani bakoma awa te na mbanza na nkamba awa na Yerusalemi boya mingi na monde entier boya komona biso tomoni eza terre moko sainte. Pourquoi je dis sainte? Awa mutabela kate oyo kanzoto mingai te. Donc je vous dis makambo biso tomoni awa ezopesa biso na somo. Donc na esengo ya komona vraiment que non toyana tozana Yerusalemi yo biso moko tozana ngo mais tozana ignorance. Yango to bengisi bino boya ya mingi. Et puis boya pe ko sala adhésion na bino na association ebengami Congo dia Sikama. O ebengisi tous les né Congo. Les né Congo ne croyez pas seulement ce sont les habitants du Congo central. Non. Papa Simon Kimbangu abengaki ba né Congo batu nyonso oyo bavandi na Congo azako benga bango ba né Congo. Association na biso oyo ebengami oyo tozana emblème na biso puis logo na biso ya makuku atatu masisa ne Congo. Donc tozosangisa tous les Africains ya ngambo ya Brazza, ya Angola, ya biso ya Kinshasa tozonga na ndenge ezalaki ya kala.
do ezobenga biso tozanga po tosala force ntango tozali kokambama epai ya le roi Nzinga Nkuwu. Makuku atatu masisane Kongo ezalaki chiffre 3. Na kati ya chiffre 3 eza chiffre oyo elobamaka déjà do papa Simon Kimbangu azalaki na biso déjà banda kala, parce que chiffre 3 yango nde ezosalamela eza likambo ya trinité yango ezosalamela, parce que papa Simon Kimbangu bakanga ye akesala 30 ans wana olongoli 0 chiffre 3. Papa Simon Kimbangu atiki bana misatu oya bota tika bango chiffre 3. Papa Simon Kimbangu asali 120, donc abetami 120 fouets par jour na prison na Lubumbashi. Soko ozu 120 fouets moins 0 ozu 1 plus 2 et puis 3. Donc ezaka chiffre 3 na chiffre 3. Et soko landi même Yesu Masia il est passé à 33 ans chiffre 3. Mokola liboso bakundi ye mokola misatu asekui chiffre 3. Donc il faut boya ko sosola bo mono biso tomoni to inviter bino boya tozana banzambe na biso awa mais tozoyeba te boya pona solution ya Afrika, solution ya monde entier ezali awa na nkamba to inviter bino boya pe ko sala adhésion na bino na Congo dia sikama o ezali pona biso ba une ko rassembler parce que to sala force tango ekoki moyindo azwa identité na ye. Et puis bitumba na biso tozana ngo tozobela bino ke boya bino nyonso bino poto sanga na kati ya nkamba Yerusalemi to bengisi bino nyonso boya awa ezamala mumi tozana équipe nyonso to yaki awa vraiment biso nyonso tozongi na otozo aux occasion vraiment aye na Congo da Sikama destination Nkamba. Congo da Sikama eza parti politique te mais eza association de né Congo, les né Congo en général. Ozala na ngamba Brazza oza né Congo, ozala na Angola oza né Congo, na Congo awa né Congo, ozala na Katanga oza né Congo, ozala soki na Mbujimai né Congo, na Bangala oza né Congo, parce que biso oza bana ya papa Simon Kimbangu Kiangali. Boya bino nyonso beleli bino po boya ko découvrir sika mingi ya kolobezalité vraiment oyo nyonso azana posa ya kosangana na biso ozala na poto ozala wapi presque na monde entier tango ekoki moyindo azwa forme na ye alata yango alata identité na ye po na kati ya biso bayindo nde mingi ebatami kati na biso. Donc l'air a sonné ngonga ebeti po na biso bayindo bowelela mbangu boya na nkamba Yesu Yerusalemi. Voilà. Merci beaucoup.